Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Très heureuse de se présenter devant la poste télévision na bino pona ko présenter bino journal na bino bolinga kamingi info lingala journal ya peuple pona peuple ne ngo to fola basango na biso pona ko yesa bino lolengo oyo président Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki na mokolo ya jeudi 22 décembre délégation ya Union européenne oyo ekambamaki na diplomate Jean-Marc Châtaignier tima pidemi apesi no compte rendu ya élément oyo. Processus de paix, élection de Ezalaki na menu ya échange entre président et Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodiampwanga na Union européenne. Boy président et Assemblée nationale Christophe Mboso a fongola ki ba bureau ya cabinet na palais du peuple pour na koyamba délégation moko ya makasi ya Union européenne et kambamaki et pa ya diplomate Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur ya Union européenne na poste na République démocratique du Congo. Masolo Ezalaki ya 2 heures penza ba question d'actualité nyonso elobamaki makambo etali élection kimia pe sécurité na est ya République démocratique du Congo pe na territoire ya Kwamut. Boye na suka masona bango diplomate ya Union européenne alobaki boye bazalaki invité pa ya président ya Assemblée nationale po na kokutana na ye bango Union européenne Norvège pe basalaki tour d'horizon ya ba différents sujets d'actualité oyo ezali important na RDC. Balobelaki pe esprit habituel ya partenariat oyo ezali ko caractériser bango c'est Christophe Mboso Nkodiampwanga balobelaki pe calendrier électoral, loi électorale, pe processus électoral, préparation à l'élection, rappelaki que na occasion oyo soutien Union européenne a komema pour le processus électoral bazwaki note ya indication nyonso oyo président Mboso apesaki bango balobelaki pe situation tragique ya est ya RDC. Président Mboso a remerciaki bango na ba différentes prises de position ya Union européenne pe ba pays nyonso membre bo mikolo oyo eleki situation ya est ya RDC balobelaki yango na ba différents volets nyonso bakotia makasi po na kosilisa yango na ba échange na bango question ya insécurité na territoire ya Kwamut kuna na province ya Mai-Ndombe ezonga qui peut le souci na débat honorable président elongo na ba invité na ye ba déplacement ba population ebele et salimaki suite na ba affrontement oyo ba yokaki président oyo atalisaki bango makambo nyonso ndenge ezali kotambola pe souci humanitaire ya Union européenne oyo balobi ba mema appui na RDC pour na kozongisa kimia pe sécurité pona ngambo na ye Christophe Mboso Nkodiampwanga alobi azalaki na esengo mingi pona ko diriger masolo oyo ebetamaki elongo na bango pe collaboration na ye ezali malamu elongo na ba ambassadeur nyonso ya Union européenne oyo bazali koya tango nyonso na ba conseil na bango pona kosunga République démocratique du Congo par rapport ya makambo ya ndenge na ndenge oyo ye azali na yango ba félicitaki lisusu ba hôte na ye ndenge bazali komema soutien na processus ya Nairobi pe ya Luanda boye président Mboso asengi na bango baye bana ko soutenir RDC sincèrement balongola hypocrisie pour na ko condamner Uganda pe Rwanda oyo bazali ba pays agresseurs ya République démocratique du Congo ba pays ya Union européenne ba promettre ko maintenir soutien na bango pour na processus de paix eyo bana kozonga na délai moko ya malamu po ete élection eye bana kosalema na ensemble ya territoire ya République démocratique du Congo. 9e session ya conférence ya ba gouverneur ya province esalemaki du 22 au 23 décembre na Mbandaka epai wapi premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge asali appel na ba participants ya kotia jeunesse congolaise na centre ya développement ya nation congolaise ndenge na atona amonisi yango na qualité
na ye ya vice-président ya Forum oyo ekuba oyo ya pona bonne marche ya pays de premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akomaki mercredi 21 décembre 2022 kuna na mbandaka na équipe d'avance na ye pona koyamba président de la République pa assise oyo ezalaki na opportunité pona chef ya gouvernement ya kopalpe du doigt par réalité ya pa province oyo ko permettre ye pona ete a matérialiser vision ya chef de l'État pona développement ya base ya basa 45 territoires ya pays na maloba na ye liboso ya ba conférencier pe ba gouverneur ya province premier ministre abeleli bango ya ko considérer place particulièrement na jeunesse congolaise na développement ya nation a invité ba participants ba considérer jeunesse locale la partenaire privilégié selon ye thème ya édition ezako refléter volonté et détermination ya son excellence monsieur le président de la République pour ko booster développement na base à travers ba territoire pe thème yango eza inscrit na continuité ya 8e session oyo ba intitulé yango la stabilité dans la gouvernance des provinces gage ya réussite ya programme ya développement local ya ba 145 territoires pour na ye a solliciter implication ya ba autorité provinciale pour na succès ya ko réaliser ba ouvrage oyo pe à prévenir que selon ba agence exécution et belé ya ba prestataire ya ba service soumissionné ba acquise ba faiblesse na bango ezali lié na ba conditions techniques financières logistiques pe ba capacité humaine kasi yango ezako empêcher te détermination ya gouvernement na ye pona ko matérialiser vision ya chef de l'État pe ko promouvoir émergence ya ba économie ya ba territoire pe ko améliorer par condition pe cadre de vie ya ba population rurale à travers ba investissement public massif. Tout changer chapitre pour nous connaître que musicien Tchala Mwana akufaki depuis le 10 décembre 2022 nous autres artistes musiciens Tchala Mwana et bimi les los vendredi 23 décembre 2022 pe ekokunda mana nécropole entre ciel et terre na sima ya ba omonge ya ndenge na ndenge oyo epesamelaki ye epai ya ba ami pe epai ya ba artiste musicienne pe famille na ye biologique pe batu ya ndenge na ndenge oyo ba se mobiliser ki na kobanda na morgue ya 50 na palais du peuple pe na siège ya PPRD tina esika na ye ya kopema libela na nécropole entre terre et ciel. Mwana mamu national yinde la reine de Moutouachi disparition na ye lelisi monde mobima wow. Akufaki depuis samedi 10 décembre 2022, artiste musicienne Tchala Mwana oyo ba congolais ba bengaki affectueusement Mamu National, la reine de Moutouachi. Bosimba Kenzoto na ye ebimaki mokolo ya samedi 23 décembre 2022 na hôpital ya cinquantenaire epai wapi yango ezalaki conservé. Bandeko, baninga, ba ami, ba connaissance, ba membre ya famille biologique, ba membre ya famille politique na ya PPRD ba autorité ebele bazalaki wana pona ko rendre ye ba hommage ya suka boye na ngonga ya 11h déjà nzoto ebimaki na hôpital ya cinquantenaire pe et se dirigeaki epai ya siège ya famille politique na ye PPRD na commune ya Gombe epai wapi ba hommage epesamelaki ye epai ya ba responsable ya parti oyo. Mon côté akokaki kokangama wana ye émotion ezalaki makasi kobungisa artiste munene na trempe ya Mamu Tchala Mwana oyo atombolaka culture luba tina niveau international liwana ye epesi pasi makasi République démocratique du Congo ebungisi penza icône moko ya munene ndenge bato nyonso bazali ko témoigner na maloba na bango na sima ya siège ya PPRD nzoto ya Mowei et se dirigeaki na palais du peuple epai wapi ba hommage officiel epesamaki bongo suka ya likambo ezalaki nécropole entre ciel et terre
epai wapi Mamuchala mwana azali kopema pona libela. Na masolo mususu bosenge kosimba ke association Impact Femmes bati et abati IFBT na mukuse basala ki matine moko na mokolo ya jeudi 22 décembre na salle Adinique na commune ya Gombe na bokamba mi ya présidente na yango madame Nasden Kodia. Objectif ezalaki ya ko expliquer bit ya association na yendenge na telika ila kapé na pe Igor Ting ba pesibino ba détail. Désormais, tokoki ko compter na association Impact Femmes battu pe abattu na bokambi ya madame Nasdem Kodia, présidente de l'association pour la République démocratique du Congo, sortie officielle pe inauguration ezalaki bongo mokola jeudi 22 décembre. Wapi pai présidente Nasdem Kodia a présenté ki ba membre ya bureau na ye ya République démocratique du Congo. Occasion pour na ba membre bazomaloba pour na ko expliquer tina nini bazu à cœur idéologie à association Oyo. Association battu pe abattu et un objectif ya ko lutter pour na étaler toutes sortes de violence. Coordonnatrice de la République démocratique du Congo, Madame Marthe Okele Kasongo, très convaincue na idéologie Oyo. Lisanga Oyo, tobimisi lelo, tosali sortie officielle nango lelo. Pour na kosunga mabota na onyo sotali violence faite à la femme na bana. Soki mwasi azali malamu na kati na libala, libota pe kozala malamu ekolo na biso pe kotambisa malamu. Témoignage sur témoignage, cérémonie oyo elekana kibongo kitoko. Madame Caroline Pindi, présidente de l'association Ville et un Espoir, invitée na rencontre oyo azanga ki pe malobate. Tozana posa ba mama nyonso tu batelema mama okoki komitika te mobali abeta yo mibeko epekisi yango soki oyebaka te lelo yebaki soki papa abeti yo oki ofunda ye. Yemoko présidente de l'association Madame Nasdem Kodia a celle qui livre une vie reconstruite pour une force intérieure. Occasion pour Nakola Kisaba invité nyonso oyo bazalaki sur place. Après ça qui peut explication et objectif oyo bazali ko poursuivre na association Femmes battues pe abattues. Nazali juriste, conseillère conjugale, donc la compagnie qui est na aidaka ba couple. Nazali auteur, na komai livre, nangai on a partagé qui témoignage nangai parce que na mon copé na vivre que ba violence conjugale quand nazaki jeune, basi oyo bazo kapasi na motema ba couple o bazana mitungisami. Donc naza maintenant présente et association Nabino et association Nabino Impact Femmes battu abattu oyo biso toza pona ko sunga ko défendre cause ya basi oyo bazako baza victime de la violence. Impact Femmes battues pe abattues, bazali kozela biso nyonso. La lutte continue. Plus jamais de violence na vie conjugale. Une femme de valeur trouve toujours le bonheur. Bosengeli koyeba ke Suzy Badioko na poète Berti basala ki descente na quartier Mbinza météo na commune ya Ngalema pona ko sensibiliser population na oyo etali enrôlement héritier mapinde mpe Francine Masi ba pesi bino ba détail ya élément oyo. Élection présidentielle il y a 2023, parti politique Babengi Anadek Bazali déjà en action. Et l'ongona présidente Nayango, Suzy Badioko, Yena coordonnateur national ya district ya Lukunga, poète Berti, Basala qui descente moko ya Kafu Kafu, na quartier météo Binza, kuna na commune ya Ngalema, et pa iwapi bakutana ki na ba base na bango ya commune ya Ngalema, mingi penza ya Binza météo. Objectif ezalaki ko sensibiliser population pour na likambo etali enrôlement nangonga ya 16h area ya Kinshasa. Famille Anadek Nabokambemi ya présidente Suzy Badioko pe coordonnateur national ya Lukunga Berti Poeta bayaki ko sensibiliser population ya quartier d'Elvo. Sensibilisation oyo e bandaki mingi penza na avenue Baumbu route Matadi point de chute ezalaki
terrain météo kuna kaka na commune ya Ngalima epai wapi président Suzy Bajoko na coordinateur national ya Lukunga Berti Poeta balobelaki mingi epai ya babase na bango ndenge nini esengeli basanrole pe litomba ya enrôlement pamba te tangu bakosanrole ebele nde bakovote bakandidat na bango. Présidente ya Anadex Suzy Bajoko ayebisaki epai ya bana Ngalima ke ye akozala candidate na l'élection législative nationale ya 2023 esengeli bango basimba déjà information oyo na ngambo na yepe Berti Poeta yepe akozala candidat na l'élection provinciale ndenge batalisi. Omoni que mikolo nyonso tozoleka na ba commune nyonso ya Lukunga mpona kosensibiliser peuple congolais mpona enrôlement. Bayeba que élection en 2023 ekezala yango il fallait kokita na babase na biso respectif kosona ba maman ba jeune ba papa na biso bayeba que na 2023 lokola élection ezali bayeba kite yango biso na part na biso tolingai to sensibiliser to réveiller babase na biso. Namasolo mususu bosoye koyeba ke ba agent pe ba travailler ya lignes aériennes congolaises et lac na mukuse basalaki site moko monene na mokolo ya jeudi 22 décembre pour na ko réclamer ba décompte final na bango ndenge hérité mapine apesi bino ba détail ya élément oyo. Ba agent pe ba cadre ya ex-société Lunes aériennes congolaises oyo ebengama kapekala Air Zaïre ba kitaki lisusu na nzela bazali ko comprendre te indifférence ya l'état congolais na ndenge bazali ko résoudre problème na bango te depuis société oyo ezala liquidé ça fait le lot 8 ans et loko moko ya malonga ezali ko salema te ba décompte final ezali ko pesa mate ba agent pe ba cadre ya ex-société d'aviation LAC bango bazali ko kufa lokola ba soso bosimba ki bakitaki mokolo ya jeudi 22 décembre pona kosala sit-in babandaki yango côté ya rond-point Mandela bakendaki tu na primature pona komona premier ministre ataye azalaki te kasi ba agent ya LAC batalisaki mécontentement na bango botala bango bakomi déjà bampaka bambula epusani basalelaki mboka mosala moko kitoko 54 mobimba oyo Air Zaïre esalaka mosala po ekoma LAC ata moto moko te akufa na accident ya avion. Zéro accident na avion wana ezali bilan ya LAC. Kasi après 8 ans mobimba ya liquidation bato bazali kokufa se kokufa pamba te bazali kozamiso na bango te 800 agents mobimba et si bakufa depuis lignes aériennes congolaises ezala liquidé pamba te l'état azali kotala bango lokola ayebi bango te. Soki to komi lelo awa ezali po te esali mbula mobimba 1 an depuis mokonzi ya mboka le 24 décembre 2021 asengaki basala évaluation ya liquidation ya LAC. Na tango wana biso totiaki eliki ete soki basala évaluation soki basilisi bakoyeba koluka makoki po keba koka kufuta moko na biso po ke tokende kupema po ete biso tosali musala ndenge omoni na banderole tosali musala 54 ans oyo compagnie munene Air Zaïre oyo ezalaki compagnie Afrika mobimba ekomi LAC lelo oyo ndenge tolobi 54 ans totransporte bato nyonso ata tosali accident moko te nde toyaki kotuna bon ata ko papa premier ministre azali te bacolaborateur ne bazali po ete dossier nyonso eza obele epai na yawo alors bacolaborateur ne bakokorasire biso oui papa premier ministre a déplacé mais alobaki boye ntango akoya peut-être solution ekomonana vraiment en tout cas toyebi biso ndenge ya kosala te. Tobanzi ke ba autorité ya mboka bakosala makasi pona ko résoudre problème ya lignes aériennes congolaises ba agent pe ba cadre ya LAC bazali komituna après 54 ya mosala kitoko oyo basalela l'état congolais boyende ko remercier bango to sengi na président Fachi oyeba na kosalela vraiment slogan na yo le peuple d'abord botala kaya ba agent ya LAC bazali batu ya ko abandonner te mosala oyo basalela kimboka bazali ko mériter lifuti na bango. Toko bapona koyesa bino ke lancement ya 3e phase ya lutte contre COVID-19 et c'est le maki kitoko na province ya Haute-Ndenge Nadine Atona atalisi bino yango. Car
carnaval motorisé oyo bozali komona boye ezali nde na campagne ya vaccination contre pandémie ya COVID-19 na province ya Haut-Uele na minute oyo esalemaki avec impact fait idéologie kuna na ville ya Iziro nyonso wana na troisième phase pa yuwa pigo ya campagne yango epesamaki epa ya ministre provincial ya santé publique ya Haut-Uele Norbert Mandana ono ya gouverneur ya province Christophe Basea Denanga bakiselaka l'homme fort oyo azalaki empêché liboso ya ba invité ya ndenge na ndenge tomoni bongo ba autorité politico administrative ba structure citoyenne na maloba na ye représentant ya autorité provinciale Norbert Mandana atalisaki ndenge troisième phase ya vaccination pe asalaki accent pour na campagne ya vaccination contre COVID-19 na 15 provinces prioritaires ya République démocratique du Congo y compris Haut-Uele alobelaki ndenge province ya Haut-Uele paza na besoin ya 771 424 personnes oyo bazela mipona troisième phase pa yuap basible na âge ya 18 ans tikomata ndenge atalisaki na miko ya info lingala bolanda consultant ya COVID-19 OMS Mesekoliste Sindi ndenge atalisi. Ces jours marquent une étape importante dans la lutte contre la COVID-19 dans la province du Haut-Uele. Nangambo na epe ministre provincial ya santé publique ya Haut-Uele Norbert Mandana abakisi boye. À ces jours, dans la province du Haut-Uele, sur une cible attendue de 1,62,570 personnes à vacciner contre la coronavirus, il n'y a que 217 614 personnes complètement vaccinées. Nyonso oyo eza ko témoigner engagement ya détermination ya gouvernement provincial à travers ministre provincial ya santé publique pour na ko protéger population ya Haut-Uele contre COVID-19 na kopesaka bango vaccin per renforcement ya respect ya ba geste barrière. Na masolo ya religion bosenye koyeba ke na cadre ya 25e anniversaire ya existence ya centre évangélique La Parole Éternelle extension la borne Bandal na bokamba ya pasteur Kaki Kasenda baza kolengela milulu ya ndenge na ndenge du 20 au 25 décembre kuna na siège na bango ndenge Nadine Ato na pesi no compte rendu ya élément 25 ans, parole éternelle. Hey, bana na nzambe boza malamu boyo kasango kitoko oyo na memeli bino impact de la présence de Dieu nde ezali thème ya milulu ya une semaine oyo centre évangélique La Parole Éternelle na bokambe ya pasteur Kali Kasenda babongiseli bana na nzambe nyonso pona 25 ans ya existence ya etonga na bango oyo ekobanda du 20 au 25 décembre et pa yuapi ekozala na de vacations na 9h ekozala bongo conférence pona basali na nzambe pe na 16h30 ekozala bongo session pona assemblée mobimba bokanisi esili nono célébration 25 ans oyo ekozala accompagné na activité ya ndenge na ndenge totangi sortie évangélique kermesse scénette soirée de gala ba moment fort ya prière pe kit spécial ya célébration biloko ya boye jamais nazanga na yango bobenga mibino nyonso koya kokumisa pe kogumba mela nzambe elongo na bana nyonso ya Parole Éternelle Bandal na milulu kitoko oyo epai wapi basali na nzambe ya nguya bakodefile pona koya kote ya sango malamu ya Yesu Kristu botu na nini na oyo etali adresse bosimba na kanja pe na lolendo nyonso ke centre évangélique Parole Éternelle ezwami bongo na avenue Kalongo numéro 5 quartier GB référence Pont-Tambwe boye bolamu ngana kozala ebongo yo kozanga teo.
Bosengele ko simba ki compagnie africaine d'aviation CA azo ici ba vol na ye na ba destination oyo. Kinshasa Mbandaka Kinshasa pe Kinshasa Kindu Kinshasa. Nyoso e bandaki le 19 décembre 2022 ndenge Nadine Atona apesi bino ba détail ya élément yango. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokuta ngo place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays. Tozali na communiqué ya professeur Dan Kubataka na bolanda lerture na yango elongo na Nathalie Kaila Kapena. Professeur Dan Kubatakana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende kosongole massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kubatakana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana professeur Dan Kubatakana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kubatakana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune ko banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours docteur Dan Kubatakana a kozwa bongo tope a ko gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours professeur Dan Kubatakana. Projet entreprise Dan Kubatakana eza po na biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Pona ko fete bonne année malamu pe Noël malamu sengo koyeba ke place ezali kaka moko na Pacific Palace kuna nde bilenge eza ko continuer boko ende epai mosusu kaka na Pacific Palace. bafeti ya suka mbula ekomi kopusa na ye Noël nobona neza koya yebelaka na yo deja papa maman jeune garçon pe jeune fille ya génération Android esika ya kosepela ya kolekisa bamoments inoubliables en famille tout en couple awa na ville province ya Kinshasa esi eyebana eza nango kaka se moko otuni ngai nini Pacific Palace bobenga yango paradis terrestre di po eza na beauté ya kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso mpona kosepelisa bino mpe kopermettre bino bovivre Noël na bonne année kitoko awa bokozwa bapisine ya propre mpona bachubuchubu resto mpe na pointe ezali wapi epai bokokuta cuisine kuba bokolia na apeti na bino mobange d'espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na babum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etubama kitoko ekota mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacific Palace
le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wapi epai baproduction ya ndenge na ndenge esalemaka ya différents artistes mpo na bino baamoureux ya ballon rond basportif. Désormais grâce ya Pacific Palace meilleur site na RDC oyo babengaka le paradis terrestre bokoki kolanda barencontre sportive nyonso to mpe bamatch ya différents championnats mpe différentes compétitions na mokili mobimba grâce ya mobange na écran géant boza komona innovation ya Pacific Palace limelanga ya yake awa soki oza kotala match na mutu aza na kati ya stade yo na ye bokesenye eza ata moke te écran géant professionnel oyo Pacific Palace atie ezopesa elenge ya kitoko ambiance neti kaka na stade bachambre ya mokwake mpe ezali matela lokola mpose nyekesi ya dega bokoki kopema mpe kolala kitoko mona kobanda siko Pacific Palace na route Matadi numéro 67665 quartier Mitendi na kombi na Monga Fula référence en très joli site et en très grand hôtel. Pacific Palace. Journal Nabino, Lingara Mingi Info, Lingala, journal ya peuple pour na peuple ko mbongo na suka Castro Kabola bongo te sans toute photo pe ça merci mingi na Igor Tingoza ki bongo na sima ya caméra pe montage sima mbongo na Fabrice Lundo bibosenyo ko yebaka journal o ezaki supervisé na yemoko héritier Mapinde mitokuti na bino mikolezeli ko ya au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation Mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka na kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.